Nazine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwani bino petika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino tokosola mingi penza kasi tokosimba pamba te mayema akoleka na République démocratique du Congo toali lisusu penza koyeba te nini penza ezali bongo komoleka pamba te côté oyo bayiba soda ba interdire ndenge bomoni bilonso boyebi ete bakati mwa TikTok po ete yango ezalaki koloba mingi kasi basoda mpe babeteki mbele na bato na bango balobi ete bamona te bato bafilme bamona te bato basala boye mpona kopesa publicité ya badui na lolenge bazali koya na République démocratique du Congo yango tozali komoyeba te pourquoi mabe ezali na mboka bayiba kambe ekolo Congo balingi te bayi Kongomani bayiba pourquoi pas ezali na mboka bato bakolinga batalisa elongi ya esengo ufa oyo ezali na kati na mboka na biso makambo ezali kosala maseke nyonso bango bali kokosa ya solo tonte bato balobi ete tumbu eli na mboka yali bakambi na biso nde bato bakosala yango na ntina ete bango bazala malamu mpe baboma bayiba Kongomani bokozangisa bakongomani lolenge ya kobika mpe bakosepela bapaya bakotela biso mpona nini bino moko bokobomba liwa moto akufi bokolobaki aza na bomoi pasi ezali bokobomba bato bakomi koyoka pasi ya ekolo na bango na matoi ya bato mosusu na monoko ya bato mosusu bakosepela batika bato babe baya kokotela biso na mboka pamba te mpo boyeba ete likambo yango ezali ya solo lelo oyo tokoyeba te mboki ezali bobele ya koningana me makambo makobima mosusu me koto oyo bakointimidaka bato mpe lolenge mosusu pourquoi masolo oyo bato bakobeta ekosimba te mpo bosolo bwali te pamba te baye masusu bakoboya balobi bino bolobaki etumbe yali te bino bolobaki bato mabe bali te mais likambo nini penza oyo ezali bongo na kati ya République démocratique du Congo tolanda nanu papa na biso Kwebe Kimpele si je me trompe. Ils ont enlevé les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution, par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54 qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batétela qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belges, il n'y a pas de Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantous. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belges. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide.
Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo. C'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme. C'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Makambo oyo ngai pe na loba yango équipe pour la terre États-Unis d'Amérique. Mana ngana kunya de ngana États-Unis d'Amérique. To benga na pamba te to milengele. Likambo oyo akotia Roubert ministre de décentralisation, ezalaka déjà cop. Boyoki yango. On a limoko ya mayele ya République démocratique du Congo. To telema, to bunda. To telema, to bundela Congo. Mboka la biso ene insécurité, mboka la biso yali malamu te. Tozwana nu mwana mboka Vital Kamerhe po ete ali mokambia ata bilo boko boya mais ali congolais po simbi makambo oyo ezali ba Congo bande ba kosimba to ka yini ya lobi na parlement. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis d'ici le Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iousi. Iousi, c'est à quelques minutes de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président? Bande kolangai. Bolandie la bokebi. Azali ko sembo la pe ko lobala bato. To tika la kaka lolengo to toloba. To pesa malako. To pe ba stratégie. Tata mo kontumo eko. Ça veut dire il y a un danger. Ça veut dire que c'est le problème parce que oazolo babo mo konzi wa tellement député. Akolo bala ba député. Mais pourquoi tous continuer la kobomba? Pourquoi tous continuer le tamboli à lokuta? Pour la nini to lingi to yeba na kilomètre de temps take to bakale ko to bokala ko le fam pekato. Maman ya moto mojali. Ba maman missionnaire na place 32 la mboka nita bébé il faut que moto ko bakoko lumumba. Yom ngangula o passe zela kacha Congo. JKM, le number 1 OCA de la presse congolaise. To benga na France, maman Célestine. To benga na papa Michael, to benga. Moi la mère de Brino en Autriche, to benga na. To sola ko bosunga. Bosunga to za lozage mabezali. Bozwa nanga la stade. Eh. Ni zoom na. Acha fujo, siko lazima image. Bako naanza walituita hapa juu, siko wapane rapport. Hakuna. Kongo kubombela bisoma kwa maike. Bolandi makambo zo sala manamboka na biso. Botel pe full wana bazaba yi Kongo mani. Bakutu bako sepela na place moloke po bino boko bombe belé. Batu bako sepela nanga. Batu bako kotsa nanga la pepele. Po ete bo solo bilo bokuki yango.
bolingi koloba te pamba te boyebi tina ya likambo ezali koya mais biso lokola toyebi yango te tokoboya yango mpe tokobundela ekolo wa biso tokondima te ke barebele bazwa mboka tokondima te ke barebele batambwisa Congo non plus le Rwanda a dirigé biso bacontra na bino komiyeba na bino makambo na bino etali atako biso te esengola bayimboka na maluku botala nini basalaki ba Rwanda Oui, à la partie politique. Tindela biso yawa Rwanda wana mata. Yeyo. Malembe yaya zwana nusaki wana landela. Ye wana. Rwanda yeyo. Rwanda yeyo azamia na maluka. Yeyo Rwanda. Bomoni Rwanda yeyo. Na baboka bakodo. So beti pesa kwa Rwanda, beta hai. Rwanda yeyo. Beta hai tebo chika hai, tebo chika. Basta Papa munduki ba oso munduki no maboko e otika ngo. Nani wana? Yo so kila moto kuboza Mama bosole côté nini? Bokangele côté nini? C'est bon. ezali kokende mpo toyali na ntango ya sensibilisation tosensibilisaka tolongolaka o peuple na bolema toyali kotelemisa mpe toyali kosala veille patriotique toyali koanalyse mboka na biso yali malamu te senge totelema ozage moto na moto atelema nazongiseli bino osi maloba ya Mose Laurent Désiré Kabila. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi. Boyoki malam malam. Tobunda bonkoko esala bijo batelema. Ba mama ba tata ya Suisse ya wapi bisika nyoso bozali bolala mpongi te mboki ali malamu te bolandi vita kamera. Akolo bala na parlement. Ako yebisa ba député. Bolandi ko bekipe. Na tshele ba video hapo boloka. Bolandi nanga la stade. Akolo bani. Na sena se balobi papa nanga pekisi nanga. Tangu nanga bandako boma Congo papa la zalaka wapi. Théâtre sur théâtre. Bazo livrer mboka la biso la bakonza mboka la biso pour leurs intérêts personnels pour batika bango. Mais est-ce que bakotika bilo tango bilo bobomi ba Congolais, milliers de Congolais bakufi. Vous croyez toi na nyonga Rwanda te? Il n'y a pas de Tutsi rwandais, de Rwandais congolais, de Tutsi congolais. Hein? Basalite. Mais bakotika naka kozala te. Mboka la biso la bango, to wele la bango mboka te. Ba devisa biso mboka te. Pourquoi bozo bomba bango? Pourquoi bolingi te to bundala bango? Botala lisusu. Bandeko pe bakangaki lisusu ba Rwandais. Ba tutumake le tutumu. Kabuya lompusa. Rwanda koti na mboka ya solo. Rwanda koti na mboka na ketana na Rwanda ngo. Tala koti na ka Senegalais. Ndenge ba panza Rwanda longi. Wapiye. Balingo mama banga ko yo. Wapi Rwanda ngo wapiye. Oh babengi Rwanda. Yeyo Rwanda. Yeyo Rwanda do Rwanda yo mama na yo. Rwanda ngo ye wana ba mema yeti na la police. Rwanda ye wana Rwanda mama na ye. Rwanda. Ye pare ba beti ma babanga te.
Rwandango yeyo, Rwandango yeyo, Rwandango pena yeyo, Rwandango yeyo, Rwandango yeyo wana pena donki. Rwandango yeyo, tela yeyo bakimisa ye, bamemena la police, aliki kobela kikulu na fo Rwandais, Rwandais, mama na yo Rwandais, Rwandais ye wana Rwandais, Rwandais yeyo, Rwandango yeyo, Rwandango pena yeyo ndoki, Rwandango pena yeyo, yeyo pena Rwandais. Asa ayena maladi na nai na yeyo, yo. Bino baba batu. Rwandango yeyo abeta ye fort. Rwandango yeyo, Rwandango yeyo, Rwandais yeyo, Rwandais pena yeyo, doye pena, pere nyate yango yelongi, pere nyate yango yelongi, anyata yango, banyokola batu. Auti Rwanda, meyeyo, nani ya mboka Rwanda ngoye bamema, oya sange lamba, ye wana pena Rwandais. Rwandais pena ye wana donki. Tozi Rwandais. Rwandango yeyo pena bamemena la police. Donc vraiment. Rwandango yeyo longo lamba. Ça va longi va billet. Yeyo kale longi mabe. Musala na ye omoni ye akwei awa Rwandango ye banyokola batu kuna pays na bango esika nyonso Rwanda akozala kobetama esika nyonso biso tokozwa Rwanda na boka o akoliama Rwanda akobetama po bango bakoboma bandeko na biso. Merci beaucoup la peuple, vigilance lokwa bakambe kolo bango bakoliana na ba Rwandais bango pe bakoyeba biso na mikolo ezali koya bakosaka biso totalaka évolution ya mboka biso nyonso na bino totala mboka tozotala tozolandela monoko ya Vital Kamerhe lolenga azoloba biso tozolandela mpe bato mosusu mais boyebake tokotourne vers bino bientôt nde tokotalisa bilo mandoki mpo bino lokwa bozobomba vérité ya makambo na bino bokelaki kosala ya kikolabo wana makambo na bino bokelaki koluka boliana na bango biso tozakula te tokosimbisa bino makala moto po boza lokuta boza kokosa vérité moko ya malamu ezali te eloba papa Etienne Tshisekedi personnel nyungu ezobima nde yango vérité bokomi kokosa tozozela dans 2 jours tolobi c'est le fait bino bolobaka na 2 jours yango c'est le fait yango botikaka yango na banani c'est le fait yango bosalaka yango na banani coopération. Pourquoi ne pas dire aux Congolais qu'est-ce qui se passe dans leur propre pays? Pourquoi bon botika bango basa lokola ba ignorant basa lokola batu ba yebelo côté? Vous croyez que population habite population za osage azo lambela bino kuko boko lia bientôt peuple za evé peuple ebi makambo ezoleka. Vous croyez que bokati ba réseaux sociaux ke batu bakoyoka la te kala tozalaka la WhatsApp te kala tozalaka la ba YouTube te kala tozalaka la biloko te boko to bala koyeba makambo ndenge nini kaka na manière wana to koyeba. Vous croyez que boza makasi koleka nzambe? Dieu peut révéler à ses enfants ce qui se passe. To bundata ezali mabeba tubaza konyo kwama. Bino bozo protéger ba Rwandais. Po bokele ko senga bango est Congo ezaya bino. Mboka o ezaya plus de 100 millions d'habitants. Comment bino bobo comme ça le quoi propriété privée la bino moko. Bozo ndi baba assassiner batu baboma batu pour mentir pour vos propres intérêts. Et puis, vous avez constaté parce que la vérité, la vérité, la vérité, nzamba sa rejeta bilo kala abadele ko zelaka e keke beta pas sambu sabilo nenga o sambu sabilo seko. Vous croyez que bobatami? Vous croyez que boza ko bomba? Vous croyez que boza la secret mo bozo sala? Comment boza motema mabebo?
comment vous avez dit que vous avez falsifié l'histoire de Mboka? Congo qui est le cas de mensonge, de mensonge. Vous continuez à le couta, vous avez fait poste à le couta, vous avez fait le couta, et vous avez intimidé Batou. Rien ne va la République démocratique du Congo. Moi, na Congo Téléma, Monguna à côté, au moni rwandais, bonzaï. Téléma, bisikalo, socialiste, vous avez la vigilance de Moussa Lobaki. Ba arme traditionnelle, to banda ko sala yango, peto sala kayango, po Moussa tikele biso maloba. Moussa ndima ko kufa. Po na ko boya ko kaba mabele ya mboka. Yo nanga ipe biso banso. To za la vigilant, to sepe na Monguna te. Nanga zali ennemi ya Congo, po yemuta fabriquer la biso eloko yemoka linga ko détruire lelo. Alors mboka za ba théâtre te, mboka za ba aventure te. Mboka za ngai na yo. Il faut te vivre bien. Mutu alinga na mboka la biso aya kokota la ndenge ya malamu parce que to kozala na besoin ya bato la biloko to zala ngo to teka yango to industrialiser mboka la biso to sala mboka la biso ndenge pe ba mboka ya baninga ezali to koyo kozala ka te to zala misolo meyike mboka la biso ezali saleté za pays pauvre ville la plus sale du monde bozo seka ka biso bozo sala ka makambo alors tant to zala bato soit conscience vous êtes là pour venir nous massacrer hein. Attends que tu vas animaux sauvages dans la forêt équatoriale, quand même. Hein? Vous tuez les Congolais comme des animaux. Et bon, tu fais la tour Kabila, tu mets la bille au baboko. Bon, déclarer guerre, vous déclarer té. Bon, la vérité, vous la vérité. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, la mbokao? Que va compter la bille lobby? Il y a des voices qui sont yoka parce que tu nous koyokate. Vous dotez les tennis, vous avez battu la poste, vous avez intimidé, vous avez battu la banine, et vous avez tous les Congolais sont zagués. Maintenant, pour dire la vérité, vous avez avalé la vérité, vous avez bagarre qui pour mentir aux gens. Voilà, voilà, et tout ça dans la stop. Stop, on va le botter la banane. Badou, vas-y, la stop, badou, vas-y, boma. Badou, vas-y, kiba. Nanga yo na stade de batu bayambi. Qu'est-ce que Nanga va dire aux Congolais? Nanga assassin, oh. Parce que bino moko batu bozo bomba de bobani ko yebisa batu ke batu bandima ke nanga ya mais ok tant nanga zo ndeko boma nanga zo ndeko renverser mais c'est quoi Congolais ça sur la choix te alobi non ke nanga vient parce que bozo ba dirigeant mabe tozali ko senga na Congolais bisika de soyo zali soutenir nation la yo soutenir ekolo na yo munguna akota te ce qui vous permettre ba Rwandais ba kota. Nous voulons la démission et moi, on ne va pas négocier avec lui parce qu'il est le terre de tout ce qui se passe dans notre pays. Mais néanmoins, tu peux condimenter entrer à Rwanda dans Nanga. Vous allez tellement belé, vous s'abonner, vous partager les missions, vous liker. Les autres qui sont informés, ça ne va pas dans Mboka Labiso. Mais on ne peut pas accepter que Nanga vienne avec les Rwandais dans Mboka Labiso. Il faut chasser tous les Rwandais partout. Bisomoko, tout le monde a Félix, parce que Félix c'est sa cause. Il y a ma caméra comme il parce qu'il y a pour la maman dans Mboka Labiso. Mais on ne peut pas accepter que les Rwandais viennent chez nous à Athé et au Simbate. Alors Congolais, Téléma, Longo la Bouzoba, Obazo et Pseko Nangaya, non. Nanga za frère na ote nanga zo accompagner la Rwanda bazo boma ba Congolais et puis nanga to bomayo et puis l'armée na biso ko repousser bino et puis ba Congolais ba ko repousser bino et puis biso ba mboka to ko bundisa bino to ko permettre bino te pe boko kota te nanga okokufa parce que ça assassin mboka la biso okota te Rwanda boko sepe na mboka la biso te na bino nyoso bozala Rwanda boko kufa la mboka la bino. Parce que beaucoup y a té pour bobomier belé. Merci la population congolaise pour vous aux côté rwandais bobier. Merci Nabino. Nzambe apambola bino. To bundela mboka na biso, makila pour nekolo. Soko défendre Congo to défendre ni. Soko défendre patrimoine to défendre ni. Soko soutenir bandekolo to soutenir banane. Toza la cadre de sensibilisation. Toza ko conscientiser, toza ko mobiliser. Yanga mo continent Angleterre. Partout au bilan Sobozali. Yani kota mutomo. On est toujours ensemble. Toko bundela mboka la biso. Congolais, vigilant. Tous à la vigilance. Vigilance, régner na kati la biso.
Pas de dispute inutile, pas de division inutile. Toza ya mutute, tozande ya biso pour la repousser. Toko fabriquer des armes awa. Toza la ba matière première. O bango bazala ngo posa. Toko bunde tumba. Toko fabriquer des armes. Toko sala biloko nyoso. Pe toko pesa bango embargo. Congo au Congolais, minéral Congo ya ba Congolais. Et ko sala ya bino te po boyiba yango servi bino. Tozali ozage Congolais à vigilant à rebound de la nationale. Peu importe. Beaucoup mboka oyo te po ezaya biso. Que Dieu vous bénisse. Merci la Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Papa Jay. Directeur recherche stratégique et personnel ça comme on pareil ben monsieur babiso pour amener Angola le bon dia botar. Bonne état monsieur ko comme la bino maman d'Angola la mo kitene Florencia. Matondo Bido et pourquoi pas Pauline Oazolanda biso pe dans Angola pour amener ta la Nicolas bi maman ozo chauffer ma casse le kaba Congo zo pesa biso mutu pasi mais biso to lobi toko bunda. Toko bunda, toko bunda, toko bunda. La patrie ou la mort nous vaincront partout vous êtes les Congolais. Bon s'abonner, bon partager, mais monsieur, bon liker, vérité, tika awa, toko bunde la nation, peut toko bunde la yango, toko longa, bino banso, partout au Bozali, Nzambe, apambola bino, apesa bino makasi, yako revendiquer ba droit et soulèvement et que ça la République démocratique du Congo. Merci encore une fois. Na papa Alfred, na maman Clarisse, la mboka passe la ino ya CMTV bino sur le Canada. Na lingi bino minga salam alaikum na mama Jawa pe ba musulman na South Africa la mboka ya Kilopinga. La patrouille, la mort nous vaincront, la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta.